Salut, chouker notre volcanique TV. Eza bino nana ngome mwana mwana Équateur mambenga mama volcanique TV. Soki na yebo na yeseki likambo ezali likambo o ezali vraiment ezopesa malili na nzoto ezopesa penza bien te la kati na nzoto ozomona ke non likambo ngo ezosala penza malamu te ezokende mobulu eloko nini na yeli na eko benda bandeko basi mato yaya soki libala ezoya nano te yaya kolanda ngo mbango te lokola mboloko okoleka ndelo na rapide yaya soki bozwi ezoya noki te kolanda ngo mbango te balobi kokende liboso eza kokoma te na ba nyonso tupe ba misusu baya na poto baya liboso me ba o baya na sima bazwa pe koleka bango ya kokende mbango za kokoma te ya zala na maîtrise bisika nzamba teyo avant ko sala likambo tu na nzambe avant ozwa décision ya likambo boy o lingo sala o ya libala surtout libala soko zobala il faut tout na nzambe bien pourquoi parce que prison o eleki prison libala ezate prison donc dérangement ou dérangement libala ezate yaya bozwa mayele bandeko basi pe mibali bozwa mayele tant que tozo beta sete tozo pesa toujours un conseil tozo linga toujours bozala na droiture pourquoi parce que monde zo kende mabe mutu moko ta kokana sa mabele oyo lisolo eza ndenge nini ndeko mwasi na île ya Paris moko kuna bisika bozali kuna ndeko ana mwasi bauti que stroke 23 000 euros pe balingi balia e mwana na e likolo ya mobali moko azalaki penza na mission po aya ko croquer vraiment mwana mwasi oyo po na nini na kati église ba yaya soko zo sambela ye bandani no zo sambela yabi sanzambe problème na yo kolukate o impressionner batu nyonso to baza zinga na yo ke yondo ebi ko sambela ke soko beti tamba awa satala kangi sakana e akimi non po mutu nyonso to ebi ko sambela prière eza dialogue yo na nzambe prière eza bitumba te eza pe guerre te eza kuluna te ke no ke bima kuluna o bima kulunes na kati ya prière te yaya mama oya benginga bisinga bi mama eza lisolo na nga moko en plus tant mobali ana ya ngai moko mama volcanique TV na mona mobali ande ba okitise na kati ya voiture na ba valise na ya kobomba te lisolo oyo ebani partout moi si azai na ba ne 6 amoni moi te alobi na poto comme na kabona na papa bana na ozona nga mobali na poto te na kezo la nga mobali na Afrique asimi nzela akiti Congo assemblée na église moko songo le papa pasteur mobo pasteur ana na 2020 tant coroner renya ki banda obilinga na mabele bona poto o nzamba tindia bonde la po akanga corona kende bino mobo yebi déjà bokomi déjà na église wana akenda assemblée na église parce que aza pasteur né depuis kala alobi mama volcanique kaka ndenge nazo sambela nazo ganga ezalaki na bon tonton moko afandaki pembeni na ngai aza kosambela orke azo sambela tazo kande prière na ngai alobi mama volcanique kaka ndenge to tutu kaka ozo tutu kanzambe libala ndenge na ochipoto na yebo nazonga boite pesanga mopanzi na nga za wapi abi kaka ndenge nazo sambela bongo orke papa oya bandeko yokanga afandi nie toka culte sili to pesa ka bamboto ma sœur na posana solo na yo nini tout ça abi a problème ezate approcher maman batu babandi ko solo la on a sepe noto na ensemble na moni penza ke non oza mwasi na nga vie moi ça lobi nzamba ki prière na nga ya mobali nyonso tu ako approcher na kati église lobi teke non yende nzambe nde mutatinde liyo ezana batebele pe baboya ba pasteur alande penza boya biso non ngana oki penza conviction na mutema na ngate mwana lingo ezate yaya ata posa libalango ata mampu yango eleki ata ta na beta kasete ke non nzinga ozonga bo sala bo yaya tunana no nzambe eloko nyonso to avosala ifo tuna nzambe moi soit tuni nzambe te azwi tante na prière baninga bazoka ata temps
ozwi ata na semaine ozwi ata jour moko okabeli yango nzambe oyisi nzambe na kabeli o jour oyo Seigneur répondre nga tala mobalo atemi liboso na nga papa olobi nini aza nani nzambe alobaka nzambe ayokaka nzambe amonaka akorépondre yo parce que aza mutu Bible obe aza mwana mutu te po akosa oya lobekezaka bongo ifale otuna nzambe mwa moso abi natuna nzambe te na bapression na bapresse tout posa libala ese matanga nzoto mampuya na poto malili eleki na boye nakoma glace alingi garçon abandimani une semaine eze ebele garçon amemi epa pasteur na bango pasteur bango amoni nini tout ça tanga pasteur bango amoni allez côté sur porte d'entrée alobi bon ngai makambo ebandi abiyebisa obi omoni nde oza boye avozonga comme oyeka mpona 2 mois avozonga ifona sa makambo tu donc ofanda boye te comme bafaire nanga nanu efuti te soki oza na quelque chose ya defisanga mpona se présenter mpa na bino nasala bamariage makambo nyonso tu nakota demande nanga visa mpona fanda pembeni na okokotika oyo moko na poto bongo te mwasi abi mama volcanique nazalaki na 30 000 nanga 30 000 euros nanga na kati ya sac on a qui n'a pas so maman Gillette nanga soki na zongi batongela nga pa petite sœur abi maman volcanique na oki mobali ndenga lobi doléance na abi problème ezate ya papa comme oza mongo te na ko prêter yo 2000 euros oya ko sa présentation abi non tout ce calculer comme makamyo surtout libala to benga batobele te to sa invitation penza te to sa kana église famille na ona famille na ngala moi 2 3 camarades ba fandi na ba to meli l'essentiel kaka mikande kota na ambassade abi mama volcanique na sali ba dépense nyonso to wana eza kwa ngamoko na mibalaki alobi nazwi to bandino na présentation to somiso babiloko nini tout ça à cette présentation esili après to préparer mariage to benga pa batebele te to seka mariage na kati église pasteur famille na ngana famille na ena mo ba camarade na ye esili alobi to fandi wana to sali pe civil na biso to na koti si pe ba demande na ye na yebisi na ki penza apo na kosomba moi Gillette na nga na bandal en plus déjà na mona ki il faut na verser déjà mbongo alobi problème ezate abi toke na sombi pe Gillette wana bakateli biso nini tout ça esili na c'est papa Luka architecte moko ya bien po to sala ndako na biso awa alobi donc problème ezate or que garçon na escroc numéro 0 ayaka koyoka ka ba prière abatu ba fio ba ganga ko ba impression na kabata kati église ozo gango lekina micro likolo ko ganga ko sambela soki nzambe akufa matoyi ndozo ganga nzambe yokanga na ebite nzambe ayoka kata baba lesali nzambe ayoki na biganga na biluka tala ba lela ebana balena 23 000 euros à quel architecte oyo aza camarade na ye bale cop na ye camarade na ye koya camarade na ye alobi pona tongelo ndako 3 chambres salon cuisine salle de bain makambo nyonso surtout na kati na salon na balcon biloko tout na ba plafond biloko nyonso tezo senga 23 000 euros abi mama na discuta kutu te to solo ni mobala ata madame il faut donner c'est vraiment hasard vraiment architecte moko a malam abi na bimisa 23 000 euros na pesa ton apesi na tikele mikona pe kokaki na zongi de c'est papa landela ba travaux or ke balia cop na camarade na ye camarade ne etam kaka zimbunga na pesa camarade 5000 camarade na tambola ke ya tika na Kishasa babenge kosu ya mbongo abi asali biyenga na mbongo na ngai asali babumu na mbongo na ngai mama volcanique na fandi so na tuni na banda na pese mbongo mona na sute na tiki makamnyo suke pa pasteur azo bondela alobi nyoso tu koza malamu abi na fanda tension et tout ça na ebisi leki na kindo tala na lopango to tika ki papa lobi azo bunda sala ta fondation pour architecte na mona te akende boy abi yaya kaka ndenge otikango bongo nde bachaka ba mabaya kaka ndenge zali ya bi motema pasi na simi nzela na bi telefone ya kaka kotala 23 000 eza mokete abi na kata musana bebisa musala na ya tona komi na saka 2 jours mobala zui visa
oh non comme on a atteint nzamba ko futa to ke na biso tozonga na biso abina mbona yaki na sombi billet tozongi to comme na poto comme na kata musala brisque ba longola ngala musala makamutu to comme ofanda toze la café futa mo ba c'est ça social ni tout ça ndeza la mobali tofandika bo 2 mois pamba oh non na ba passe bono kokate ouais nazola kisomo ni solo mo bo apprendre ou à laisser au monde des abois ceux qui sacrifié parce qu'à maquiller ya nesi ya mwana na suka ya moke wana to régner pendant de 20 ans abi oh wapi mwana wapi so compte autre to pesika ya makila to régner na biso ka 20 ans nyo surtout les canons na Congo batukutu ba régner ya mo zo mo batu nyo surtout baza na Congo na mami abi na bise kemba na bana ngate papa banga kutu ne mazambongo abunda pona bana na yo ya mutu mususu yo lo ba yo lela ngabana ezalambala no asuka alobi tanto solo likambo na butu na tongo mwana bandeko sakana soki wapi c'est comme si ba tomboli mwana ba bambi mwana na mabele alobi bu abi tufandika na solo no kakaka bu na shamba bana na binzambe oyo soki mutakwa ipe ya muto akobika te o nani abla ketabo mwana nga suka o garçon na pointaki alobi na kumbika mona tena makolo na bonde nzambe pardon bo ete kimia na yo bobo na memie na hôpital to koma boba bi loko sa mi teni ni tout ça ba cheka ba vix esi habito zongi na bon sipe mwana bien mwana fandi na 2 jours kaka leki mwana kendo mataso likolo TV to chaka TV likolo soki Martin dengenini ye na TV bu na mabele Natali mobalo na bi yo mutozo sala ba je oyo keba ye na salo afandi mwana longo kuna likolo afandi na bi non makila o pointa keza makila bana kata ale tala mabima na bima bwalo bi abandi ko sakola ngabi na kati église yo kasi ngana lingaki yo te na kati église yo monde mutozo beta tangwa ozo banzambe na nini bala avana zo mapoto na nini bala konga pe azana posa mosi yo na proposer que abi mama na mai na makile silinga na nzoto ndenge na zabu na kimi mba na prophétique côté ba pesa ki récépissé na yemisi bango ngana ye libala abu pia ngana libala esili ndenge zaboye na lingi na ma société perfecti yo bose mundete mundela bi yakana ba mi sala mukanda ya kotika aw asala mukanda ke kotika ko ambabe ngamba bi te ba sa bon te divorce photo ki a tribunal ba bi te yo bose mundete logique mundela lobi o eza divorce te eza séparation aboy na nzoto na ya lingi na ete tika ya fanda en plus yende mutako kota ba document no a pesa récépissé la biso ba botolo ya récépissé makambo baboto mobile suko akomi biyenga yaya ozana poto oya poto na mbonga kimoyibi okobonga ndenge nini miswa nzambe ya likolo nzambe ofuta yo oya poto estroka bato miswa nzambe za likolo nzambe ofuta yo oya poto yiba mbonga bato nesi pasteur moko boy na Maroc fiwana yaya na tindeli mbongo alobi kendo kota nzela camion habiter na ndako na biso ndeto za na insécurité tolala basi ake bomba pa pasteur apesi pasteur mona 17 pasteur na 20 azu bis ake nador akoti na mayo akoti poto na mai aza en Espagne azo sala boye mais moi si ana oatikaki na Maroc lelo azo visa aya poto azo régner ye na Espagne azo saba comme pas cheke musa telo kote ya bo ke bala bambonga bato milialia moi so tala nda komi ko telengana na nini na bana na ye ba lia ye bana ya pressé a nini nzamba yo kaka bondela nzambe a pesa mobala vie na yo ko kende pressé te ozo samba na église samba na ndenga kimia ko samba ko impressionner bato te ozo gangole kina micro na ko ganga loko anesi gorge no le ekomi micro ya presangwa nini ozoluka l'homme à la taille de Dieu azobeta tangwa tout le temps bana ba mama botambola bien bozala bien bolinko kate basi na kati ya poto biso tout olekana nzamba lola sunga biso mokolo malamu bisika nyonso bozali wana ezaki ya bino Nana Volcanique TV bosabone belebele bo partager lisolo o ekomela mutu moko oyo aza na problème. Merci beaucoup, au revoir.